Shalom, shalom, shalom. Vous êtes en direct, il y a Sentinelle TV. Vous êtes à Brazzaville, ici, vous êtes en émission. Vous avez un risque de belé dans une émission politique. Parce que tout le monde est un homme religieux, et ça qui est politique. Mais le coup là, tout ça va combattre. Le coup là, tout ça va na Congo. Le coup là, tout ça va tout aller à Rambo, à trop, à la minorité. Ceux qui m'ont besoin de et surtout m'appellent la bino à travers le monde. Partout, vous avez un proverbe, vous avez un côté, tous les landaoté, les camonines, basongio, au comico labo, au Kinshasa, ça fait plus de 11 ans que je suis à Kinshasa. Les Kinanga Mobali, Elvis Dibotani, à Koufa, 11 ans à Kundaye, à mon BNDT, à mon place à Kundaye. Alors, maman, papa, Azobela, à Kendarate, ndako nanga na zakotonga na liberté étage botola ba biloko nanga na kenda ka Kinshasa te soki na awa na yaka na cadre politique te mais na yaka na cadre ya famille pe na cadre ya musala nzambe mais tant que messager et tant que mon palanganisi ya sango malam makambo ezoleka na Congo esengeli toloba tomoni na Congo lelo oyo toza le 26 juillet 2018 esika wapi le premier août, Jean-Pierre Mbemba a quitté facilement à Kinshasa pour éviter pourquoi Jean-Pierre Mbemba oyo ba nyoko la qui ba tiena boloko a cela attaque crime moroté ba congolais ba zo compter sérieux ba benye charma ba benye mwana mboka pour ya libérer mboka mais yena Eve bazaiba ba lembon ebele pour ba que glisser na Kabila au fait na ça qui bino que Batouana nous surtout bazali ba ennemi à Congo balingi Congo te bino mo omoni ke eloko moko ya malamu yo sala na Congo te opposition congolaise eza corrompue eza opposition moko ya accompagnement na ngonga oyo bino nous surtout so besoin ba te dauphin ya criminel na Kinshasa kuna c'est Olive Lembe donc bazo ki na élection oyo Olive Lembe akoleka atikali président pe ba Rwanda wana na ba criminel yo so batikali na place. C'est-à-dire que l'eau comme moi c'est exact. Or, moi c'est sous occupation. Bazo boma fleuve Congo, Mayanjili et tout dans la Bible. Bah jeune congolais bah boma coloniaux surtout. Insécurité totale. Alors il faut tout payer dans le gouvernement on a surtout. Na bah criminel. Tout quand on a juger bango, mais bino bozo indena élection oyo et vous allez tricher. Et oyo moto organiser déjà Olive Lembe c'est-à-dire système wana ba robero ya ba rwandais ba criminel égotika alors biso ba oya mboka bana mboka tolobi ekosala mabomote candidat à peuple ezali bongo Monsengo qui fait peur tant ba oui que quand Monsengo a posé candidature aux candidat à peuple parce que IDP se trahir Jean-Pierre Mbemba trahir peuple a tiré kana candidat moko Monsengo alors bazolenga bazobanga eza moami pe lisusu Angola a yebisi biso ke il n'a plus le temps à négocier avec les criminels qui dirigent Kinshasa mais il faut les chasser donc tout comme na ngoma oyo esengeli na biso to benga na ba criminels groupe wana nyonso tout tala Kabila bino bozelaka sala discours soka lobani nga personnellement nazelaka ni discours ni Kabila a démissionné mais nazela rato bomaye ou bien to kangaye bon on dit bien qu'il se fout des Congolais azo seka ba Congolais azo tchola ba Congolais na ba discours elala ba discours nzala ba discours ezangatina alors yo mwana mboka kolandaka ba discours ya mutu wana te mais soutenir Monsengo peut soutenir ba combattants oyo bazali kaka na sujet moko to ke na transition sans Kabila Bemba to éviter pourquoi ils ont précipitamment à Kinshasa peut facilement. Alors nous sommes dans les soldats, nous sommes tous à Bemba. Nous sommes à Brazza, nous sommes à la frontière à Congo. Beaucoup de précipitamment à Kinshasa, nous sommes à la piège pour exterminer. Pour éviter, Bemba nous avons été 10 ans à Boloko. Yemo a émis pas sur à Boloko, dans le gouvernement ou à criminel. Alors on a évité pourquoi nous négocions dans Bango, pourquoi nous quittons. Et pourtant, il faut tout bien là-bas. À moins qu'ils aient en face B, à moins qu'ils aient batindi, ce qui peut-être Kabila a déposé à tricher l'élection, il y a un groupe armé qui a attaqué Bakoto Mboka. Wana to comme Sanzambe,
tokokumisa ye tozala ye mais soki akiti mpo atravaille na Kabila to mpo aglisse na Kabila ezali descendre aux affaires pour na Jean-Pierre Memba pour na MLC. D'ailleurs MLC eza parti moko périphérique donc eza parti moko oyo ezali vraiment na tina moko te pe comme pépinière. J'allais dire parti moko pépinière ya PPRD oyo ba tout nyonso tout ya makasi ya PPRD o bazo sa PPRD lelo ba outi et pas Jean-Pierre Memba. Alors to éviter et c'est la trahison, to éviter sur les face B, mais to éviter que l'heure est arrivée où il pouvoir à Kinshasa il faut ba banda mbang Kabila mikolo tika le rotanga. Ba politiciens congolais bazo comprendre que bazo tanga ba signe de tenter. Nana zoba en tant que pasteur de la diaspora, en tant que Mobundeli Mboka, en tant que le messager pour le 3030, moko ya bana Congo au batika Congo babima pour nous libérer Congo. Donc nous avons souhaité bah fin il y a mois et juillet na batunoso. Félicitations na batunoso surtout bazo benganga. C'est vrai tous en Mboka oyo bazo servir biso, bazo attaquer biso, bazo ko tia biso bakal, bazo sa biso basala biso mabe. Mais mon sage n'a pas besoin de l'aliwate. Moi, na Congo, je vais l'aliwate. Nous mumba le bagi soki to bengani ba monte ba ko kendete. Yesu Kristo le bagi était ba ko bundisa yo, ba ko longa yo te pour ngai nzambe na zana yo. Alors nga na zali proverbe 30 le messager de la bonne nouvelle, la bunda ka pona Congo, la bunda ka pona ko te ya sangwa ma solo. Ko kamwa bande ko na Brazzaville, motema mabe na kati ya ba pasteur ko kamwa. Il y a des missionnaires, il y a des églises, il y a des pasteurs, il y a des kisi, il y a des filles l'église, il y a des mamans l'église, il y a des églises. Donc l'église, il y a Yesu, il y a Braza, il y a Kinshasa, Mawato, il infiltrer, il diriger l'église, il y a bien, il y a témoignage à l'hôpital, mais il y a mais Nzambe obiso samela Nzambe na likolo Nzambe na lola arobundela biso pa bonisa biso. Donc ezalaki bongo breaking news na sali en direct ya Brazzaville na zwi risque au sala émission oyo parce que bo bengi ebele bo lobi ebele mais a devoir na ngana sala na mosai na Nzambe so ba bomanga aba bobinga na kufa ko na mboka na mais singe na bino baki na collaborer na zo katsa pe Kinshasa te na perda banda ko na na perda ba bien na leki na kufa 11 ans na chama ko na Kinshasa te na ya na soka na kaza. Je ne vois pas la foutina combien pour na Kinshasa to pour na travailler. Ba ba ebinga ba yeki na un pasteur qui craint Dieu, un pasteur o ya banga na Nzambe azana ba compagnie na salaka na lukaka mbongo akanyaka te. Donc na sali réaction par rapport à bino bato zo benga bino bato zo ba ki na la collabo pe ba o bazo continuer à soutenir là au moni ki naza na Brazzaville naza na appartement na ndako mutute nazolia mbongo mutute nazolia biloko o bokilo na azolambela na awa na famille ya mwasi na ndenge ba ya. Donc Nzambe na batela bino Nzambe na zala bino soki Nzambe azongi te le 10 tokozala tozongi déjà pe tokomona na trouver ta masoma ezaki bongo les messagers de la bonne nouvelle pasteur Salomon Didier Songo Dibota iPod depuis Brazzaville. Breaking news, merci.